la condition on a vu des poubelles, l'eau stagnante, maïwana source nango et outiwa, puis voilà pourquoi on a dit non, on doit appeler quand même un leader, il y a quoi wana leader, il y a Ngali ma ça fait parmi les grands, hein, comme a dit Weranson à Maïkalambay, à côté de la cour des grands. Il y a une commune Ngaliema à côté de la cour des grands parce que Nangaliema qui ne connaît pas le président Jackson Bala, qui ne connaît pas la fondation Congo Tozala Bolingo. Voilà pourquoi Toba quitté l'obisa payé par rapport à la situation, il y a coin et wana parce que ça laisse réellement à désirer président Nayambio. Merci beaucoup, Madame Fifi. Merci pour que moi, on a 3 personnes. Vraiment, Vraiment. À ses côtés, Ridinanze, que je dis également, à qui j'ai dit également bonjour. Bonjour, Fifi Kalumbe. De l'autre côté, la charmante Kavira, ça va? Bonjour, Madame Fifi. Ça va très bien. Non, ça va bien, merci. Vraiment, Jackson Bala, président ya Congo Tozala Bolingo. Bolingo moto nyatama ya salité. Ah. Tozaka na kati ya Congo Tozala Bolingo. Yatima ya salité, totamboli le kolikolo foulou. Pendant que nous sommes en train de parler, Galan Mouya, tu vas nous aider avec les images avant que Bamon et Nyon sort. Pendant que le président Oloba, la qui s'habille son nom Bolingo, oh Yazo la qui s'habille son président, comment tu as Bolingo? Bon, madame, Tchekana nous avons à répondre, ni n'a droit d'être heureux sur la terre. Sur la terre. Vraiment, la pensée de Maître Malou habite voilà. face. Et l'okoyo, ils ont manque de volonté. Tozolo balikamba politique mais tozolo basiko volonté amour yongana betaka tout le chaque jour tozala na bolingo parce que soko tali image yo calculer yo moko ezo salema boye pona ni parce que toi na ba autorité te toi na ba jeune te toi na population te kamunga nga bato bafanda kuna bazaba nyama ou bien ni soko tali amonde okomona ke président Jackson azana raison ya kolobate Congo tozala na bolingo oyeza amour vers votre pays vraiment na meka ko salisa mosala na avenir lutunu oyebi ke ba meka ko futisa nga ba taxe yozanani tu voulais aider l'état tu n'as pas d'argent français tala mopiko ya français lokola 1 kilo ya mbo côté bima c'est comme moi c'est français ça la kaka ça tout boye ça bimila ça tout boye ça bimila côté ya français c'est la teke ko fanda non parce que ceux qui bomoni lelo botuninga mutuna o pena yeko répondre à l'invitation na bino et ça linga passe ceux qui montent à Zoloba moi j'aime chef de l'état ngana linga chef de l'état ngana linga kakumu avec salité ya boye salité ya boye yonde olingi Congo yebisanga non ma exacti na balabala fulu na balabala to moni malewa total en 2 minutes pour que batba comprendre question na otuna yo par rapport ya Kamunganga c'est parce que les images ont été prises par Moutou Ayebi, vraiment prises à caméra, c'est aussi le téléphone. Qui se remonte certainement, on comprend qu'il était sur une moto, mais là on a Malewa. Malewa ezawana, omoni kaka banda DGC. Bandara DGC. C'est la commune de Ngaliema. C'est la commune de Ngaliema. Place président Fandi. Au moins DGC wana. Déjà au commis place président Fandi. Au leki régie des eaux, ndako paye président azawana na yebite soka za locataire ou bien za la bailleur. Mais ndako na yeto yebike président Fanda ka. Banda DGC kita tina so ya son de moto ya pompage.
soko komi kutu na pompage kuna ndeko yoka ma okokangisa peut-être to vivra ka ndingi nyini même ba lion na kati ya zamba matiti na bango zamba na bango ezalaka soin mais awa biso ndenge toza bato boye vraiment na ko nazana ata moyen te ya défendre eloko avant défendre on te yebisa biso mai wana biso mai oyo euti tout d'abord ezana pompe ya régie plus na bandani ya toilette ya bato mais bato baoleka bato baonyata mais okosala nini yoza besoin ya koya lokola ndenge na ye na émission boye so otale basapato atonyiki sapato ndenge yebaki kobeba kaka pourquoi mai oyo ezosalema boye mpona nini na discuter na chef ya quartier nayebisi chef de quartier tellement nasalisaka mosala tour ya liboso bokundanaka nga boyeboye me na ye siko mpona koloba ke nazosala eloko oyo ofele tosensibilize bato na bato batekaka na balabala wana un certain samedi tolamuka tosala mosala moto ya koboya kosala mosala seke akofuta amande akozala lisusu koteka te ti akosala pe salon du quartier ayebisinga mpo naza mpe na bavoice na ye ntango toodiscute na ye ayebisinga ozomona eloko oyo eza na bamakambo ebele na kati nango biloko nga nazoloba eza te ke non bake bazwelinga baye te ngo moko nazodiscute nalobi biloko ebele ndenge nini o ndenge eza wana mpona bato basala il faut quelque chose madame Fifi na ngaliema bamama na nga botika nayebisa bino ke soki ebandeli ya motema mabe nakobanda na commune présidentielle oyo bobengaka wana motema mabe etonda salake toza na bawenzi wenzi wana chaque jour bafutisaka ticket 300 francs nga na yebisi chef de quartier boye benga bokumesa nde chef na bino yebisi eke a chaque wenze nyonso bayela biso kaka 15 000 francs baya batia na bureau du quartier biso tobendi kaka bagene oyo basalaka misala wana te oyo batelemaka pambapamba tolobi yaya omoni so tovide bakaniveau oyo tolongoli bambatie fin du mois moto akosimba ata 30 000 na ye mais du jour boye okozwa ata 1500 depuis un mois yango solution eza te depuis bazwi nimero na nga te président tokobenga yo nalobi omoni nde naza boye na capable ya kozwa micro kozwa pe na bacameraman kotambola na bango kosensibilize bato bokobenga yango soki français nini batiaka place wana okreye nini l'état azala na babilo moko boye soki osali marche ya bongo bakreyele yo article soki 1870 de français nini wana pardon trouble à ordre public ouais trouble ordre de tini public voilà trouble à ordre public trouble ordre public. Merci beaucoup. On va revenir à papa le président Jackson Bala, Rito Monba Image. Nous sommes là dans la commune Ngalima, quartier Kamunganga, DGC, hein, on appelle ça comme ça, entrée à DGC. On monique quand même ba image au Niata Maïwana. Sincèrement, Zoyeba, au Niata Maïwana. Situation au Mona, au Palpa Moyo Moko. Que dire par rapport à tout ça? J'aimerais commencer par dire, président le Biyaza, président il y a ONG, Fondation Komoto Zanabolimo. À cette virgule là, c'est Komoto Karapesoni. Il y a un bourgmestre dans la quartier commune Ngalima. Il y a un chef dans le quartier DGC. Moi, il y a un parcours moko à 5 km. Au Tamboula, na quartier Maï. Il y a solo. Ils auront mal à l'aise. Mais ils ont senti que la vie est normale. La vie poursuit son cours normal. Je me dis, est-ce que le bourgmestre est la commune à cause de la fille, il y a des bourgmestres à la commune présidentielle. Sur la zone de Bisso et ça l'a été Sony. De Congo, tous en Abolimbo, on va s'appeler Congo, tous à Sony. Et puis le gouverneur. Le ministre provincial, il y a environnement. Alors, en quoi il est ministre provincial de l'environnement? Sur la vente de bureau, à ce environnement, il n'y a pas que là dans la commune en Galema. Tout qui est dans la commune à Kalamu, dans le quartier à Babengakango, Yolo, c'est vers Bongolo. L'avenue Bongolo, pour Okomana Pont Bongolo, Odeur Moïsawana,
chaussée et boukani mai ya salté ya solo et vandi wana ba moto ezoleka bandako eza pembeni biloko kolia pe bazoteka pembeni wana en plein centre d'affaires ya Kinshasa tala makambo yo salim tolongo wana toke na avenue Kabinda oko otambola te toke na Kalembelembe là où il y a une grande pédiatrie hôpital ya bana esengeli baza mopepa kitoko nzela ya koleka bana pe bayaka na bakamoko très critique mais tala nzela bakoleka esate yango to interpeller vraiment le gouverneur entrant banda ya ye na epte soki nde eza nini saleté et bakisami lisusu. Nous ne sommes pas là pour critiquer mais nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas. Ceux qui vraiment va service na ezolanda biso ameka kosala effort. Tu as dit qu'investiture d'ici les eaux salama déjà samedi provincial ce samedi bazo sala. Mais en tout cas l'action prioritaire na ezana salubrité. Le programme sur la salubrité tout les mal à soba français. Président Jackson na Otoloba. Moutounio Sobaka il y aura des entreprises écoya nous allons créer 1000 emplois pour les jeunes balongola la santé. Avec quel matériel balongola ba déchets wana. Zolo kwa mayambindo ezo bimisa solo makasi bo. On dégager on ani. Il faut associer la régie des autres. Il faut. Et ça, sur le Kambouya Moutuna niveau n'a été. Et c'est vrai qu'on m'a tâté l'icolo, même les ministres de l'environnement. Maman Eve, Batoubaïba qui a zaï mosi en longonia. Oh, Batoubaïba tout à tout, que soit aux ans, bassin à Katambo Kanabiso. Maman Eve a Kobima. Le ministre des ITPR a dit aux hommes, je ne sais pas s'il peut faire une tournée, rien que dans la capitale, à Azongalo, que je suis le ministre des ITPR. Et ça, la biso peut non Sony. Nous autres, nous n'avons que qui Congo. Comme notre pays. Toi, la mboka msoute. Bango bazawa no mona yaza nationalité msoute. Peut-être c'est pour cela ba négliger rango. Mais biso ba tout oza ba vrai congolais au baloba de père et de mère. Nous n'avons que le Congo comme nation. Ton vivre en environnement bongo ndene. Attention on a vendu na million na mais le fait que na se déplacer na kende na kwa wana na million d'euros wana ça peut me causer du tort. Nanzoto. C'est pourquoi nous interpellons fermement les nouveaux gouverneurs. Congo tozana bolingo gouverneur azana bolingo Congo ayoka pe soni ya Kinshasa la ville où il y a linga toute la tolo 5 kinois atala ndenge ezali soka ko tinda ta image wana ya kamunga na baninga o ya tanga na bango o ba pesa ke ba félicitations au gouverneur bato ba yela bango ba information na ba bureau ba excellence ça va tout va bien mais respect atika bango akita mo na nzela qu'il voit ce qui se passe bakonzo ba limiter quelques médias kaka o ba kolakisa bango malamu o ba kolakisa makambo eza réel ba bino ba wana baza ba médias moko mabe baloba mabe gouverneur non nous ne sommes pas là pour parler du gouverneur nous sommes là pour montrer au gouverneur dans la coin oh ça ne va pas mais boumé sangalé mazoko sayo boumé sakala mazoko sayo boumé sa commune à Kinshasa lingwa la bazoko sayo bana ba kwa mo ezali mo ekuto lekango ezate na soni. Vraiment, Kinshasa. Saison sèche, mais c'est ça aussi la préoccupation. Kinshasa, on ne sait pas respirer l'air normal. Maman Ritz l'a dit, tous en la saison sèche. Mais maï, Nicolo et Macadam. Macadam na maïwana, n'est-ce pas qu'ils ont baby sango. Pourquoi on doit rester dans cette logique-là? Bongisi et baby, botiki na bino beba. Parce que l'homme sous luka projet à réhabilitation de la route 6 mois. Par exemple, maï Nicolas Macadam, lelo lobby kuna tout un mois. Et au beau Canada. Pour attendre quel résultat par rapport à ça, un environnement pareil, c'est bon pour la population? Merci Madame Fifi. Na pesna numbote na batu bazolanda biso na bandako. Omoni Kinshasa pone bonga izala no conscience ya biso moko. Prise de conscience ya biso moko bakinois na bakinois. Pourquoi na lobi bongo ba carnivore na maman ils appellent ba konzité. Biso moko osali mondunda na ona tongo ozui ba déchets qui ko boka na terrasse. Parce que moi-même j'étais témoin quelque part na mon oculaire na moni maman moko osukola penda biloko a salité ya nzoto na ya kolia asangisi ngo pe liboko to ba pe ki funda donc azui ngo ake ko boka ngo na ka. Non mbula ko te na mo ya boka la carnivore. Na mo na tala ye deux fois. Allez yotalani. Tu vas bien au bongo et au salaire qui ba terrasse wani za la bouche na ba carnivore wana. Donc premièrement nous biso moto comme na nous peto na Kinshasa parce que oui propriété wana nde toki na ngoti na nzela. O komona ba déchets wana surtout ba déchets plastiques ba to benga ngo ba jina ba mai wana. Moto ameli consciemment azui nini vidage wana boka ngo na balabala. Pourquoi maman Fifi? Pourquoi pas luka ba poubelle publique? Donc pour n'en côté assainissement. L'assainissement c'est bien. Pour l'assainissement, oui. Où est-ce qu'on a prévu pour que la population? Qu'est-ce qu'on a zokoma?
nazo koma ezala qui peut bien todo na PCP mbote na gouverneur au à côté actuel excellence ko yambaka ka bato te bazo ya wana na ba loge na bango po kinois de déjà c'est un flatteur. Luka bato balingio ba accompagner na vision oyo zanango. Donc il faut mieux ça rappeler la descente sur terrain parce que moni Kinshasa est un miroir. Kinshasa ya ngonde capitale na biso na monaka voyage mon ya ki maman na ke kota na wilere zalaka na poubelle moko belé je crois que le mois déjà je sais pas parce que na ba elle mususu. Ah, tu vois, c'est là qui sonne. C'est là qui sonne. Quand je vis ça, est-ce que vous les à 0 mètre dans boulevard? Est-ce que va continuer sur les caca? Paysan avenue, moi, quand ils ont juste avenue du livre, la vente qui prend les assos qui est en régie des eaux. Avenue Maï, pourquoi? Ah, tu vois, pourquoi ça? Pourquoi ça m'a été traîné et même les autorités, les caca. Il n'a pas n'entendé mon sortant à Zalaki quand ma ville allez taper un cortège n'engabi est-ce qu'ils ont ma marité c'est que pendant comme piscine mon comme tout l'équipe à l'aise cortège peut les kingabi est-ce qu'ils réfléchissent au moins s'il vous plaît d'accord oui il y a des caca donc cousin donc c'est bien quoi bon tous autres déplorer en gros donc il y a un asengi na gouverneur papa na mandat na ya 5 ans to sengi te bosunga vision à chef de l'état mboke za munene Congo za Kinshasa ta zape na makambo belé to sunga ye image ya boye siko na ba intérieur tu vois à l'intérieur des Sony. Donc papa Telema Penza, c'est la homme du terrain. To lingi pe maman nani ministre environnement. Yo pour ça la msa na okitoko parce que environnement de ça la santé. Ce qui environnement za bien té. Et on met to zobela bela batifoïde. To bela maladie monsieur ezanga comme un hôpital. Sida té et le koloro té muta opema. Tu vois, on doit respirer air à bien, tout ça bien dengenini. Pena biso doit qu'il to ni pe bloc ba kamundele. Eza exposé. Tu vois, avec de mouches, bazou monter sur. Donc, il y a des choses à nous, salubrité dans la ville à Kinshasa, botter la bisso, la poubelle publique. Puis, là, on a un projet, on a qui a ceux qui n'y bopeto. C'est sûrement, na yeko le belangote, mais qui n'y a tout raison à qui la belle. Parce que bopeto, on a y a peu ba critique qui a un peu moni peu bopeto en beauté. Tu vois, to zongi wana te to senge commander kin label donc ba konzi penza bo zoiloko ouais na pose de conscience bo konzi peuple nda voter kiyo pour pouvoir voter à kende ko tele makuna na ne pas à bonne santé ce qui tout ça dans un pays où tout le monde est malade il y aura personne qui va aller voter on va même pas parler élection pour ça la matin donc bo za penza obligé na obligation wana s'il vous plaît to devoir wana ya ko enseigner mboka za la propre makambuto za bien pour tous en santé ya malam merci ma fille vraiment c'est important président Jackson entend le belika mo au betela mo c'était occupation ba jeune na bato baganga misala ezate or misala ezate parce que si on occupe les jeunes que boya bo curé ba caniveau peut-être chaque samedi jour à salongo ana maman mususu okokate c'est vrai za liboso porte na ima okokotsa pa una na te niveau comme wana eza déjà suffisant. Il y a Moussa Sukaka awa na mipenda. Oh là là. Mais ce quoi avec maman ya bongo à salate. Il faut ce qu'on ba jeune environ ces années. J'avais suivi parmi les candidats gouverneurs Moka Banda Lobake. Je vais aider les jeunes ba elangai soyez na 5 kilos ya ba bouteille en plastique. On paye photo $2. On a dit non. Ouais, comme ça, 5 kilos. En même temps, on a 10 kilos, pardon. En même temps, on a il faut penser aussi par rapport à la rémunération. Je ne sais pas cause en volontaire au salaire. Mais ce que Monique est là, tu ne crois pas qu'il y a des. Mais or, ils ont 5 abonnements pour ça. C'est pas ça qui nous manque aussi par rapport à la sanitaire. Problème, il y a Obeta, c'était na bajen. Ngana lo ba kongweza la tetite ba konzinde ba teti zo exemple na ba wewo ba sengi bolata ba kasko mona mutunyo so ezeta zo ke soki balobi ke ferieza market za bato ato de jour au mona ke to bi makamena limite yake ferieza ça veut dire bato comme ça ba misusu ba teti ezaka ni kolona biso to ba ke ba vie ba jeune oyo ngana fanyina ba jeune akamunga naza président ya fondation na yebi comment ba jeune ba se comporta zwa malweka zwa breaking
na solola kana mama moko Joséphine Mbom convenient ya konome kolobani konome ke ko boya ko sala la volonté ya population yango na fanda kina mama Joséphine Mbombo na tango ya campagne na parce que mayo zo mona mama na nyatango na campagne ya chef de l'état na zwa musique ya ngamoko biloko na nyatango na campagne chef de l'état c'est-à-dire mayango ba ya kala ya mandali boso soki na pesio image na salela chef de l'état campagne pour na bimanga lema mobimbo wana na zala les seuls jeunes on a débattre na mbongo na ngamoko na campagne ya chef de l'état alors mayo ezo continuer ka na bandako lelela baboko mesko bazalaki gouverneur kutu ye alobi o ya sortant kini bope ngamoko na ye papa na ngali ma kuna moyen te français kaka on va garder Jackson ne t'en faites pas tout ça les bopeto ngana yebisi ça va les bopeto to komi na deuxième mandat là c'est ko kanda c'est ko imachinga ke soki ebeba kaka fo tokotika commune ezobeba boyete ba jeune bazali pona ko sensibiliser bango ko sala musala wana siko leader nani bando futa bango tala bato bazokende soki boyena ba kamera na bino ba kopesa bino mbongo pona bo filmer mayo wana tena pobelo wana te ce n'est pas première fois ya ba journaliste ba kende kuna alai pourquoi bozobebisa image ya beaucoup mes nangalie matoza batoyo tokenda obete la chef maboko ata sali mabe okomona tiyo ebimi na ndako ya moto mais tiyo wana babwaki bamayo bosalela ka bafufu bino basikambolanda ekiti na balabala muntu azoya na mai asanyiki basanyi asali banyini abwaki na balabala ozobelele omoni eloko ozosala ayebiso question moke yondo kobongisa mboko ozomona soko ngana lingi quand même nazana pose ya kozala mokonzi te nazana pose pe na okota politique te mais ce qu'il s'agit ya ke bolamu ya biso nyonso na Congo ya lopango moto te Congo pe eza koko ya moto te ke yonde okendo matele na njoto biso to matate Congo aza mwana nkasi na biso nyonso koko na biso mama na biso nyonso so il s'agit ya kolobela ngoto koloba pona Congo soki ekomi makambo ya politique ya ministre na député wana bomi lobela bino moko alors tellement eza lopango na biso nyonso ngape nazana mwa 5 mètres na ngai na kati ya Congo yango na lobike ngalie mezobeba vraiment ndenge ngalie mezobeba wana batu ya biso chance ezali kambo makasi te mbongo basangisaka ya batike wana ekendaka wapi parce que to moni bato commune ngalie ma bazo déclarer ceux qui 5 mois non payés mais mbongo ya taxe to futaka balabala et futaka les mêmes balabala eza salite wana ndemi to kelekela bawe balekela ba futaka jeton 500 francs mbongo nyonso ya jeton wana ekewa pona kosukisa na maloba nanga ezali ke na Congo tozolongola kote ya kitoko totie mabe tolongoli mabe totie kitoko problème ezake c'est tant biso tokola na 2000 ans tozalaki na nani moko hygiène hygiène wana ekenda wapi c'est ça balongoli hygiène batie OVD sikoyo azosala nini soki ayeka na motuka moko ya monene aye na 1000 caméra misala les visions des chefs de l'État surtout depuis Kasaye tokotaka la première mandat oyo ezalaka kaka ke aider les visions des chefs de l'État tout na yeke ko aider wana ozosala ngo na nini azosala 2 mètres avec 1000 caméras siko tellement caméra pe eza makasi ya libulu ateza moke ya commission ya molai vous voyez bato basalela ka vision ya chef de l'État bango nga siko na kamu lopango nga na fanda tozala na toilette 6 so na yebiso ebusha mais bato baza wana bato batozala wana même nga na devoir wana mais soki hygiène ezalaki bazolandela lopango na lopango lakisa place oyo kotiaka babiloko na bino lakisa boye okebi te oke ofuti 50 000 so tosali yango na 3 personnes moto na moto nyonso azonga mais tellement
chef d'avenir azokumisa chef de quartier. Chef de quartier ateko kumisa beaucoup maire. Yebisanga bango nyonso misato. Nanya otala quartier. Vraiment. Oyo azobatela madeso ya bana. Oyo pe abatela potopoto ya bana. Beaucoup maire c'est quoi azobatela fufu ya bana. Déjà ça dit. Confusion totale. Ça fait mal. Vraiment nazosenga madame Fifi na profiter na cadre ya social. Le dernier mot on fait ça, on fait ça. Ba jeune vraiment baya to sala musala. Vraiment bakoya volontairement, on a vécu ces histoires maman sociale, papa social pendant les élections. Apparemment na kamunganga bois qui sibino, ils sont élus députés, mais est-ce que moi ça fait na vacances parlementaires est-ce que député oya kotala bino? Ah. Wana nazo profiter maman Joséphine Mbombo Meso, maman moko makeye a échouaka na azala pembeni kaka ya biso wana mawa ozomona ya wonde na kamwaka koma ezo salema ke bato balingaka bato ba échoua bao balingaka te bazwaka depuis bakenda vacances ba misoso bazaso na bacheke na banyini wana base nyonso ekufi yango monaka jour tozala na yo na campagne po yo pe ozala soki bato baye na lobi madame Fifi mutu moko aye omoni tina na bana bengene na ba député misoso toye toza bana fondation omoni nga mwana na yo mingi tokosala bilanga tokochaboy osomo na bana wana awa fondation ezokemba bazozela 2028 27 nde babengo na telefone siko mama oyo yakemba madame Fifi yebisa yenga na mwana na ye ya solo na bana yebisa mama oyo ke bato oyo bayeka na tango ya campagne kibo mwana na biso baya après ba campagne soki esili baya kosadere na fondation bango nyonso félicitations na madame Joséphine Mbombo Meso quand même ayaka oui marqué a échoué oyepe alekisi nde kolokota ba aventurier soki aketaka boyo yo salani je suis science dans les communications et des marketing. Viens, il faut m'aider. Maman, élection est en Molakana français. Élection est en Molakana après Oyiba et Yakana français. Nous avons des choses. Merci beaucoup, Président Jackson Bala. Maman, soki na possibilité bisanga. Namba yaka élection, bayaka na français. On va parler de message na couche nyonso ya société. Fourrière, il y a limité, na échangeur, galon il y a pas nous aider aussi avec les images. Na seka kana image wana mutalobi bakanga ki mutuka ndoki. Oh komu. Ndaseni. Non. Mutabi bakangi mutuka ndoki yango nde ezikisi Fourrière nyonso. Ah bon? Ah bon? Niziki na mbamo ko esili. Fourrière ya limité ya esika ba roulage bakenda kota mituka. Je vois na moni oui. Baye bakitisi wana mituka tout elie moto, eliami na moto. Je ne sais pas, tu as eu un temps aussi pour travailler dans la communication nationale. Bato mituka bato. Bikanga kanga oyo. Mituka nyonso l'État sapeur pompier ya mituka nyonso eziki to lobanini ya. Bon, il y a les bosses ezali mawa po ezali kama komeli bandeko bakolo mituka on to partager mawana bango mais aussi ko tirer attention ya baye oyo bazali ko kamba bureau ya police place wana. Est-ce que mituka o nyonso kangami wana ils ont quatre documents bo signer bo contre-signer qui yango c'est ça po to comme on a ba roulage ba moko azo tindi ko ngoli porter na lo lendo azo poussa pe ba ninga ba aider ba kotisi mutuka na Fourrière ba yoka attention liti vraiment tout ça parce que la personne n'a pas négocié sur terrain so ka za muto ma solo ata bo si ba zui yango ba tia na terrain so ko tali mutuka ngo kilo ekei to bandi ba je suis so bandi français au Jackson na oboya wana okepenza so ko tali mituka batu ya kitoko eza wana la plupart eziki bati wana en plus baye bazubo ma moto il reste à savoir est-ce que ba kolo mituka ba souscriva na assurance ya Sonas na police d'assurance ya Sonas lo ba assurance ekomi ebele tant mutuka na oziki soko s'assuraki bako indemniser yo
mais yo pe mutu o kangaka mituka na balabala en désordre. même mutuka poto ebi soki police ekangi mutuka baza na mutuka bango babengaka véhicule porte à tout et que tia mutuka engin nyonso eke nango mais soko moni roulage azotindika atoki na volant atiki porte ya mfongama bamoto ezoleka mpe na pante ya porte ya baninga ndenge na nsima batoki monsieur est ce que mosala batielaki o na nzela yango wana toseki mais eza mawa na mboka ya biso oyo bamemisi l'état ya bato vraiment par des règlements de compte parce que msu basalaki change na chauffeur bayokanaki bien te ou mutuka bato yango wana eki ekuna lelo mutuka eziki mituka bato je ne sais pas place baza je sais que baotoka oui bango bayoka soni te mo abe mutate mati loboko na hanche mais c'est l'accident azotala même moto ngo bon eza ye volonté biso to yebaki te oui mutuka bato est-ce que ezalaki basimbisaki yango na ndenge ya solo mikanda ezali na voie normale po mingi eyaka wana mutuka polisi so ekangi mutuka tomonaki awa général asalaki descente mituka oyo ezalaki tetu batiaki bango na fourrière bazalaki kokenda bango wana epuis ntango bakenda yango bayebisi yo endroit bakenda yango mais oyo tomonaka ekotaka mingi na 16e rue wana roulage azoya nango kabe tala lelo likama ekoyi bayokomemiselaka bato général aosa mosala ne kitoko le pauvre azobendama toi jour et nuit atie kutu na info en temps réel pour que badenonsaka bamabe. Est-ce que toute interpellation ya la police ezo nécessité ka bakanga mutuka? Non, maman Fifi, parce que ça ba PCR wana ka pona kanga ba mituka te sincèrement. Parce que là bango peso que ozum na mbemba au conseiller payé. Olakisiye. Est-ce que là bazaka na tena ba article ngona mutu bazana ngote? Parce que moko tunga na tunena le buyo zo kanga chauffeur na ngai la kisanga mbemba oya sali. Ko dinde zo condamné. Maman tiko distrenga tia pembeni. Donc yema ko pelo kwa zo sala ayebiki. C'est comme Jean-Sando Bobo bois qui so ina ba. Ah, tu vois. Donc bango ba police routière ba lingi bikanga kanga. Donc tant zo kangelo kwa batu yeba kilo kwa mutu la pelo kwa valeur. Vraiment. Peut-être yo na ozwa pe occasion na poso mbi mutuka mututi mais ozwi mutuka mutune mama Rita zolo ba okomi kotindika yango un an ezo causer ba accident parce que to komi pe kotambola makadame komi nango pe saturé et komi na bato ba 3 pneus pai ba 2 pneus pai comme na ba province ba to makolo pai donc et comment saturé si ko nzela moko yo déjà au créer déjà un embouteillage forcé parce que pour notre intérêt na yomoko personnel oh ma déçoit bana ce qui peut muto asali atambeba moi j'avais vu na la kana wa pour l'huilerie muto tout muto kwei ole balandaye tango isa ngo je suis loko je suis pressé après ça va faire balekisi encadré ye batie pembe balobi non babite tolanzi ndo bango ndakimisi excusez-moi je dis c'est juste la vérité on a monaki mais mutatika wana suivi mon côté balandela pété ce qui peut le problème Jean Betty atikali wana une affaire à 45 minutes mutu pas assister qui était bato bazobanga ko simba poto ba rabert réseau a été tu vois donc c'est un peu ça likanga kanga eza bien té pour ceux qui il faut qu'on interpelle rappeler ba chauffeur ceux qui chauffeur ceux qui chauffeur azana mbemba pesa etoli azonga na nzela na route na zomo na musala kitoko général na biso ya ville osala tu vois bien ce qu'il mbane ba osala musala kitoko na muni ya mikolo o nini ba benga insécurité comme réduit les sous pendante to wana ya ba enlèvement ils ont canalisé sous té donc on appelle ce coup de chapeau na ye to tiboti kabikanga kanga. C'est un peu ça, maman Fifi. Bikanga kanga président Jackson, on m'a dit tout comme toi. Yo no belanzela, et comme le roi Marambezanga. Mutu boye zikisi wana vraiment ngana kanya ngokindo kite ezana muri mwanzana. Ndenge wewe ndenge zikisi mususu po ebandi na moko. Oyo yebanda ya liboswana. Muri mwanzambe kite la. C'est zaki mutu ka pasteur hein. Omonye loko. Zena Saint-Esprit. Ndeko komisa otamusanga makolo. Nazalaka na mutuka na chauffeur pona yeba kokumba te c'est que mutuka nanga na sala nango na 7 mois dans les 7 mois bakanganga 25 fois ah bon ndene bazokanga wana bakoyebi so tem marqué au lakisi bakara mutu soki anyati na mai abima bilamba ya kawa ozala na raison
oza na raison te onyati mal ndenge nini obima bilamba eloko moko nako féliciter président ya ba police Papa Blaise félicitations nanu mpona to ya bakoloni mpona fanda ya kote ya Ngalema ezala mabe kote wana vraiment félicitations na ye bangolona bakiti kolona vraiment so moto alobi ke boye insécurité wana bon mboka nyonso yo mboka hier pe lisusu aotaki pe kokanga voilà ye moko abanda kosolola na population au moins bilo misusu tozangaka eza kozanga kosololaka na population koluka nde na bato ya veste nde eloko esalaka pe ils ont leurs intérêts yo olie okende pa population avivraka na commune wana ndenge Papa Blaise abanda kosala akomi boye la police basala mosala nini au moins biso nyonso tobima na bamapango papa police boye balukaka madeso abana soki basali boye bobenga numéro nga kutu kote wana na rataka te nga etote kotas on a vu ça hier aussi batu ba lobby makambu nyonso ye asololaka na population nde bien na ye wana siko eloko ya baoulage nga nazala na kanda baoulage pona nini bakanganga soki 21 fois na ye kaka boye mauvais stationnement na ye boye apulo yekufindeni na yebo c'est nga bakanganga tina pine tibelezi alors nga na kobeta kalikili boulage na kati ya bakangie pona chevauchement boulage na kati ya nzela azalaka pona kotia ordre atia ordre na nzela ke oya kokota na droite akende à droite oya ke tout droit akende tout droit mais boulage na biso et comme il y a la soni ozoyo olage na biso et comme ça la soni au moins ndenge Papa Blaise a lobby que 0 mitoka na ba société ya la police garage ezalaka na société vraiment on est comme ba changer idée ya c'est bon ba changer le système est comme ndenge nini tous les moteurs ici c'est infraction na o ba eko bombisa ezaka na infraction mais na tongo okokota ngote c'est là ba oko ça donc la shida et comment shida oui c'est quoi natongo okokota yango nyonso te siko tuna mongo yo siko vraiment on va continuer parce qu'on évoqué quand il y a général Blaise Kilimbalimba la descente na lobby na quand la DGC et si kawa pekene ko chama boko na bandeko ya force du progrès ya DGC oyo ba troubler kito ba bongo ordre public, il y a lobby, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Réaction à Bangonio, il n'a pas toléré. Voilà pourquoi il fallait que Akanga Bango a maîtrisé Bango pour que la population zanaki tout le monde peut réaction à la population comme d'hab. Bamoni général na terrain, lobby oui papa tala ba problème tozala nango tala ndenge basala rabiso en tout cas dénonciation ezalaki na sens nuance et puis yemoko aloba qui raison nae oya kitelaki. On va suivre l'élément et puis on se retrouve pour la suite. La protection des personnes et de leurs biens, quel que soit les niveaux et rangs sociaux, demeure le cheval des batailles du numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Voilà pourquoi l'homme de Dipiron n'a pas supporté l'intolérance de certaines personnes qui se croyaient être au-dessus de la loi par leur agissement qui occasionne l'insécurité dans la capitale congolaise. Pour pallier à ces problèmes, le patron de la police est passé de la parole à l'acte à travers une action significative à impact visible. Ces gestes applaudis par les habitants et usagers du quartier Maninga dans la commune d'Ngaliema qui ont manifesté leur joie par des cris et applaudissements jusqu'à dénoncer les bavures des personnes arrêtées membres de la force du progrès DGC qui ne sont pas sans conséquences. bakanganga babetanga mpo bakotela bato oza na mosala akifuna ya presmili misike elide aza na cancer depuis 2000 bato oyo bakomisa awa eta major baza na boloko na kati baza na banja na bango baza na bachef na bakartier nyonso afrika mpe na bango bacordon
ceux qui ont aussi problème, aux gens qui ont travaillé, on a télé, les téléviseurs chrétiens, ils ont pas que quand ils ont besoin, ils ont En croire le général Blaise Kilimbalimba, ces arrestations faites avec stratégie et professionnalisme fait suite aux événements successifs, notamment les déguerpissements cavaliers d'un immeuble à la Gombe et la récente attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila qui constitue une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Cameroun et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie. Et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. Vraiment, ça c'était le général qui est passé de la parole à l'acte. On ne pouvait que faire ça parce que l'insécurité dans la capitale, les OP Sakimia, les OP Sengoté, population qui vivre dans psychose, c'est comme seulement quand tu as balabalo, n'a qu'un débobo été, n'a pas comme ça. Il faut quand même que la population a vivre paisiblement. À Tamboula, c'est quand même Congo, que nous n'avons que le Congo, bien que nous sommes dans la capitale, mais nous n'avons que le Congo, nous devons quand même vivre en paix. Nous sommes arrivés à la fin, on a parlé de la situation de l'insécurité, aussi l'arrestation et mis tout cas Oyo, tout comme on a eziki fourrière, nous sommes mis tout eziki, et en plus c'est grand problème, il y a insalubrité dans la commune de Kamunonga. Un dernier mot par rapport à ce sujet. Merci beaucoup. Je vais commencer par féliciter Topesi Longonia, le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa. En tout cas, nous avons abundana koisa mosoro sakano kokutae. Batu oyo bakangani Kinshasa mon bato obi ke bango de baskoma osala loi na kwa wana na commune Ngalema. Mutozo bangana koleka banani o bazakana. Alors que la force du progrès est familiste. C'est une structure d'autodéfense et UDPS. Basement, ils ont la 10e rue avec leur président national que nous saluons, pas Bakiri Moselu. Oh, d'ailleurs, sur Kolobané, vous sentez la sagesse. Il est très calme dans la passage. Il y a tout un comité. Oh, mais groupe Moro est délinquant. Et puis ils ont signé la charte de bonne conduite. Moutounios soit signé. La Kissango n'a pas conduit. FM Télévision est parmi les médias où il y a mais en tant qu'un groupe, il y a un civique Batombo qui, au nom de la force du progrès, heureusement, général Lazana Kandé, ça nous a bras mon général sera quitté et Indaramabe, à téléméla sur la téléméla qui met à Bana Congo, il y a un autre monde, il y a une preuve à la pinde de la Kinshasa Torobaka. Et puis, tout le monde la Babourmestre, beaucoup sonité, au sein de l'écaramango, le quoi basé à Pessa ou Mutukaka, na maï, ou à la Bourmestre, mango. Loko mu pepe il y a un bateau pour ça bayo kati ba mai banda no ba le baka leta mais yo c'est toi aussi mai wana niveau ça wana ezo senga susu ba particularité ezo senga l'État pesa ba engin o ko canaliser mai wana kitoko mais yo soko leki wana wa o leki na yo ka peso ni mokonda ya commune Ngalema to susu na commune Kalamu Bongolo avant comme à la pont université munene ça na ba étudiant ba yaka wana
okoka komona image ya bongolo to tokolakisa on a ba heure ekolanda ah cameraman a chose déjà na terrain toke lisusu na kabambar toke na kabinda il a venu le quoi kabinda vraiment faut kangama na kata ville Kinshasa bourgmestre Kinshasa bourgmestre Lingwala bakangi kutu matoi na miso babetali biso te tout ça ezosala soni na mboka mboka eza ya biso monsieur le gouverneur outi koya wenza ba ketikalité somona mawa nous félicitons le bourgmestre ya Ngaba Ngaba est commune mort très sur l'équipe à sachet babilambe tonda ba poubelle mais aujourd'hui azwa brigade d'assainissement à Té azwa ba jeune ka wana chaque samedi et moi na terrain ba bourgmestre mususu ba ko landa te ba ko landa te vraiment bozotika capitale ekomaka très sale après ba la capitale la plus sale yo net ta commune la plus sale lobelango ça fait honte tout ça en saison sèche et balé et tondakana to esu soa na dossier à Fourier ndenge lobi maman Fifi eza soni komona mituka ya bato esiki na ebite commandant azalaka na nini wana so alobani na bureau ya police wana soki alali to alamuki lelo aye aye ndenge nini to alobi azana na voyage bakanga mituka bato yango omoni batali yango awa toza na échangeur awa na fourrière ya kasi batiaka mituka moto epelika yango mo dans les vides epeli yango mo dans les vides nde bazoboma moto yango malembe nde bazoboma yango malembe limité na échangeur na fourrière yo batiaka mituka donc mituka epelika yango moko epelima yango moko na nde moto epeli moto yango moko bazoboma yango basikoyo bakopesa bato bakopesa ndenge esande na baye mituka epelika yango moko dans le vide epeli yango moko oza mana échanger. Oui, ndenge tozakolo ba fourrière ezui moto. En tout cas général abato mi pesa bana kin bango mo bango mona. Ndenge général azo kita na terrain azo solola na bango abibo dénoncer même ba policier ba otambola mabe. Place wana na 16e rue wana 17e rue. Mituka yebana ka soki ba kangi mutkota po matete mangu ba okendene ba kotindika mutude ko mi roulage yemo na vola. Azo ka so même tina ba voiture abatu ya ba particulier azo kota nango wana. Auto kangengwa eke bureau romona c'est la bureau zanine bureau comment le masasa maloba ba pesa po ba banga c'est honteux ndenge balobaka c'est général soko monique oza mal accompagné agir papa po bana kin baza confiance na pleinement bakolinga te mutu moko azokanga mituka bato na moyibi po na mbongo aena ngokuna soki na na sala kinko aena moto banquete kisalema to koyeba koyeba vraie cause ya nino mais moto pelaka pamba te il faut mutu apelisango. Vraiment, merci beaucoup. Moi, te pèlera pas m'batter, faut me taper les sango. J'aurais qu'à dire harmonie moto feu. Auto belle la l'église moto feu. On est mis en moko. Au lieu qui ça diable. Malheureusement, ils y qui mis tout cas batou. Situation est quand même pas si aussi l'insalubrité na kamunganga toto lo belango en sécurité peut également ba qui s'amine élément ya général là otiko kanga lobby bato yo bazozangisa congolais kinois surtout kinya. Oui, tu peux parler. Balobi Kinshasa makambo. Donc là na kola mukana Kinshasa ils font un air solide le logo là qui la réalité mususu na tongo peut tout peut changer tout peut basculer aussi. Maman Fifi na moni frère eza ya kozika. Siko ba mituka wana eza ya kozika wana moto uti wa point d'interrogation. Babi d'origine inconnue. D'origine inconnue ndenge français lobi papa kuto ya fondation Congo toza na bolinga boyi ba France to ke na lingala parce que ba tunyoso ba yo ka message eza lancé za passé. Vraiment. Tant ba mituka wana eziki je crois quand même bozana ba listing ya biloko nyonso ba mituka nyonso ezaki na arrestation. Peut-être parce que ce que za bongote eza entre parenthèses papa
général adosala msana kitoko la police na biso routière et accompagner général parce que on appelle ça ko fingi ça paye parce que mutu akomona tiaki mutu kana yebi ke la police ne bati la population na ba bien na ye so ba bien na biso comme ya kozika et a déjà toyebela général a fungola misu na ba station sur la police ati apé bato ya ye bato baza honnête pour azwa ka ba information à jour lokola ba créer les biso info en temps réel et ça la peine information en temps réel na ba poste na ba station sur la police aye ba qu'est-ce qui alors on ni vraiment réellement les kaka na ba station sur la police parce que Kinshasa ils ont océan ils ont vu la monene malgré to komi na suka émission na pso ya lelo na olobelaka ki to na poste ba épave tu vois ba indice ko la ki réellement ki mutu kezikaki moi pine yango moi eloko boy yango amortisseur amutu ka boy kingani yango moi épave yango auto chasser mais ce qui eza ni boy voilà la situation est vraiment sombre maman Fifi et donc la police donc ça veut dire qu'ils sont soupçonnés pe bango to mboka yebela qui ne makambo tout est possible. Donc, on a besoin explique-moi, explique-moi là, oui, et bimaliste, na marque, na PVP, oui, donc tout le monde a un peu de sous notre bateau de réellement que non, mais tout quand même c'est Zikaki, tu es ce bateau, mais tout que Zikaki non, parce que tu vas prendre ça, on peut pas parler le mensonge. La télé il faut la vérité. Tu es pour na bosembo, donc c'est un peu ça. Tozongi la bino sous la suite ya makambo que non mais tout que Zika qui vente to moni boye il faut qu'il t'appelle sur terre vraiment to moni peut 20 pas le mboyango ce qui est le mbezate on est comme une situation un peu de vraiment merci beaucoup Joël Javira les derniers mots c'est avec Jackson Bala au baku assistant qui lobby général place au Kangabatu au appelle moi ngali ma bakanga déjà nga tina komi na kende ko mbangi bula nante na kotata grakanti c'est bien mais respecter ma case vraiment parce que police azawana pona acha mutu ka beta boyebote soki la police a commis bon c'est que yo on se comporter ma bête des fois si on arrête injustement et comment un capéri anja ya l'état allié liboso na yo et lo wa liboso ezalaka bonjour ya mi balé apesi yo mukanda oye sali ke akoma liboso na yo ya misato ezali yo moko yeba ke bozokende nanga mais anja ya l'état zoya yo mbala moko bandi na okende te okozobor na mbanga omona bagraka ebimisi mais oza mutu il faut ba respecter yo mais comment okomi bagraka nsima maboko boye na infraction yango soki baye omoni ke oui eloko bayelinga na yebi yango ok nazokompagne bino tokende okokoma wana bien mais ndenge nakomi mobange boye mais babi mikolo la police pas comme un système à filanda kala boki ka boye et kangi ba jeune tout ça 50 000 babi na chambre na landi na chambre babi na chambre ba olela infraction ya chambre ezali trop d'amour excès d'amour ça la li bo tambola en couple boye ba infraction trop d'amour on dit makasi boye ndenge ça 50 000 chambre déjà place moko solo ya moi mabe uta ce qui est combien infraction boye babwili yo ozamona nga madame infraction d'amour excès d'amour en tant que les loto olobela social to lobele onyonso nga na kumisa moto pamba te boye binga na ba émission nyonso na leka lobby félicitations na chaîne moko ebenga kinga oyelanda ki live na nga na TikTok pona papa na biso bien collègue na nga na kacha musala ya fondation mort na salila kango live OK to tango yepe alandi abengi nga na chaîne na ye pona to sala émission na tendaki ni kuma pona ko défendre yete mais pour le boyo nga na yebi congolais alingaka muntu akende liboso te congolais alingaka muntu yasungaka moninga na motema nyonso te congolais soki osungi na motema na yo nyonso bakomisaka ye marabout mais muntu yaza na marabout bakomisi ye mutu ya nzambe alors nazwaki photo oyo nakangaki na collègue na nga na kati ya fondation po a collègue na nga na kati ya fondation président pe ya chaîne moko boye papa ya bato
Papa Baninga. Voilà. Papa Abiso. Voilà. Alors, baye komona ke tango. Papa na biso artiste moko akangi na ye photo. Baye deli pourquoi bakangaki na ye photo nga nazo organiser manifestation na 2025 12 ans ya fondation nanga. Yaka. Naza obligé ya koya kosenga ye lisungi pona chaîne na ye et compagnie nga. Tango bokutanaka moi symbole ya photo Izanga raté. ozoyoka na uchi koluka pasteur awo. Pasteur ana baboyi ko namona ye neti lokola na ke koluka chef de l'état. Siko tata wana nenga fanji wana quelque soit kibokonzi na ye. Atoza salite akoyamba yo akocho pe na loboko omoni bokangi ye photo Maître Malou Abidou face seke ndenge boyo kana akoya kotanga kombwana na lobi papa bolo bake momo lobi na betaki sete na émission bolanda kinga wana na lobi boyi soki papa wana zalaki momo moi j'espère que biso nyonso toye pa na ye to sala kisi boya yeza bien na bolingo verbal kisi ya mabe oye lia oh ye biso lia oye ya bolingo omoni ndenge ya ye bolingo déjà komona ki ba photo ya ngana ye vraiment boya bandeko nanga tokolisa ki momo muntu asalisaka déjà plein siko tokoboya ki momo là je profite 2025 Jackson Bala oui avec ta plein nga na kozala na ye papa oyo salaka na artiste wana peut-être eza moke yaka mpe kote na nga natika la sala afula pe yebisa ye ke afula yo anga poso fula ye mpona kodefendre ke na préféré nanu ki mormoro po eza ya baplain soki artiste wana asalaki piaka me balinga badilisa papa na mormoro ndenge esimbi yango akomi mormoro yango tokenanga bongo bon c'est que tellement tosalaka terrain ya pante piake tant tosalaka piake oyoka bato balobelaki 2025 mormoro nanga akozala koto vraiment félicitations papa nyonso tozoloba te kaka mpona toseka bandeko na nga toyokola kozala motema malamu vers mpe bato soki moto asaleli yo yango omonaka nsima nasalaka signe de reconnaissance signe ya reconnaissance na ngwana nalobaka une fois yo ozalaka na motema mabe moto asaleli yo lo nyonyi asali wana kaka kamwa moke wana nga nakumisa ye yango wana ozomona vi na yo ezokende lokola madame latoti atambola soka ozonga kaka na loposo na ye wana akoevolue esika te alors nga na kosenga na papa Blaise Kilimbalimba félicitations papa nde mokonzi ya liboso nakomisa ye depuis nakola wana misala parce que to ya kuluna ok tiangu bokumisaka tiangu mpona populaire ndenge bazalaka Ngaliema badeka esala des criminels aussi na Ngaliema bakobomona moi na moi mais depuis Blaise aye papa Blaise vraiment félicitations soko problème eza nini bakisa la police na basociate ya mibale longola mbongo ya makolo tshela bango mituka otsheli bango na 4 moto kolanda biloko yao mboka na biso la police amataka moto te kolanda mote tia moto pona ekota na baaveni tia mituka pona balabala ya monene ozokendeka kuna okomi na sociate opesa mbongo ya makolo tibodiskite mbongo ya makolo wana déjà impake ezosalema kuna alors soki baza déjà na mituka biso population toya toyebi ke oyo la police na biso ngata moko na leka na société akamunga mwana omunya papa na bonyi moi madesu ya bana na voix normale merci beaucoup ndelo ngana zosenga ke papa pona kimo chena kin bango oui vraiment papa Blaise mbala na ngali boso na flataka muntu te nga kutu atozanani na oyebi so tellement mboko esangise ngana yo vraiment yo longolanga changa mboka mususu mais soko tikinga bana mboko na oyebi so ka vérité merci na bino nyonso merci beaucoup oyebi bolamu na bino ezani bozana na lo bolamu na bino bo réparaka te tunanga bo réparaka te pona ni c'est-à-dire botika ka muntu aloba oyo ezoyele tokenda ba émission ebele muntu asali mabe te excusez
président koloba bongo te bakoya ko kangabiso. C'est qu'il faut réparer place à mabe wana olobi que non asali malam. Tant on les a robé batoro batijana que loba malam tozana pour l'information, nous sommes là pour informer, pour communiquer, nous sommes là pour apporter la bonne et vraie information à la population, sauf que to fin a raté, to tunisara mutute, to kotara na vie privée à mutute, wana to souligna ngona rouge sala maramna ndengo sala tambola ndengo sala. Mais lorsqu'il s'agit de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de la vie des Kinshasa Sikatozali, patriotisme et salaka. Voilà pourquoi s'il faut dénoncer, nous laissons la population à Pessa, au Nyonso ya Kati, au Ezakati nae et Bima. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bolanda Ibiso, na plateau Oyo, Jackson Bala, président ya Congo, Tozala na Fondation Congo, Tozala na Bolingo, Aouti Komina Ngaliema, Memeli Biso. Information sur origine et Mayoto, tout n'a tout moment Mayo Utiwapi, il a dit il faut occuper les jeunes, ça va jeunes moyens pour que ça là quelque chose qui rage à niveau et autres en entendant que français a kobakisama likolo pour que musale kokisama tolobe lipe makambu ya fourrière lelo ya limete zika kimituka bato ziki Joël Kavira ya ke musika ya komona est-ce que ezala ki 50 véhicules nyoso 50 muteziki kuna il faut reformuler la misu pour reformuler la misu pour terrain babi ezali ezala que 2 3 et c'est le mois qui après pour dire que nous qui l'arrestation Rit l'a dit, c'est pas important que nous tout camion parce que vous avez interpellé automatiquement faut qu'il y ait carana fourrière non Moussou parce que Abouka qui attend la Kalinga dévié à Zonga raté yebi ça on ne fait pas ça on doit zong ça raboter va qu'il n'a raboter on l'a qui si elle a éminé de fois code de la route mais erreur et salami zongi ça kananzela tout qu'on peut y quitter zongi ça kananzela il y a toutes les possibilités au lié à kokene kotondi sa fourrière et ça rappelle aspect à quitter côté za la balabala le boulevard Lumumba batebele ba empreinte razela wala ba mona ba mi tout comme sous ya ba état mabe akala tala le résultat si que Mimi Bisso. Merci à l'équipe technique Junior Santos, Rabi Fouka, Samuel Ilunga, Don Benjamin Makola et mon directeur technique le plus, je ne vais pas aujourd'hui ajouter plus ni Onalingara Kolobate et aussi à vous chers téléspectateurs au Bolandi Bisso partout au Bozali Ezaki Sengo pour Bisso le loto dénoncé Mamarabu Oyo et autres quand même Bakinois. Mes remerciements à Souka Wane Ratarate, c'est à lui Maître Malou Abili Cléophas Aloba Nanga et Salarani. Toi tu crois que si tu dis ça, ah dans le baka na otikate vie, otikate Maître Malou Abili Cléophas na kiti sikutu mungongo na kani na maboko na zongeli moi baluzi toi kala, je suis quand même docile lorsqu'il faut parler de mon président Maître Malou Abili Cléophas alias Mort Wanande son a tangué déjà, c'est-à-dire émission ci.